Ave Maria, Anna Strela, la fraiseur. Ave Maria, Stevie, Souka na chaîne, Liboso Mutute, Sima Mutute. Bolingo. Siko tango ekoma de trop. Anna Strela, Ave Maria. Ave Maria. Arokipe kolemba. Omoni. Mais so na na teka ta ilamba. Na teka ta brosso. So na Anna Strela na teka brosso. Ateza kalita malonga te. Mais le kwa linga ngai. Olia kabelanga osani o soutenir nga na eloko na teka et ça il ko avancer. Yangwana la fourchette dorée de Yves Kaizoya. Il y a Noël. Oh, qu'est-ce que vous faites? Eh, champagne, là. Il y a Noël. Eh, il n'y a pas de tout. Vraiment. Par contre, on a sur la monnaie. Exaucé sur tout la champagne. Fils ça qui carré na bengi ça qui carré fils donc Kongo ya nasalini batata bana tikati de osuri et puis votre chemin d'artisanat au champ. Eh, Mandy, ça va? Votre na soit image. Ah, Noël. Non, soit image, hein. Puis on défend avec vous, c'est. Ya Noël c'est là. Limbondo, ngaku na tika kika blo nyoso na moto. Na suite on lamba simbi kite na lamba on love. Okona normal hein. Normal ezaina limbondo pe normal eza. Limbondo yango. Limbondo ezali. Ma Chantal balo mon papier. Il n'y a pas de bon ça mélange. Bon, il y a moi aussi je fais, mais normalement après 20h sous mais là je suis obligé de manger. Vito pesa lina macabre normal. Kondo limbondo. Mais baza ba chapeau, ngana ba iteke. On a bien 60 Chantal est là depuis le matin. Avant. Tena boingamo. Simba Sani. Simba Sani na mi na boyi. Na boyi. Na zomi zuela. Asi omi simba. On va regarder un bilot.
Johnny, sois un aro, mais raison de la masse. Abi se tambol mukimobimba. Nini? Njaro, ouais, fait. Oh, son excellence. Mister, Apollo, tu vas mettre. La lignité, elle a un chapeau. Mais qu'on quitte ça. T'es, bah, $15. Un chapeau. On a un bisou, pas aussi, c'est mon rappelé. Hein? Communication. Auditeur. Mais ça, programme, il est. Eh bien, c'était. Oh, c'est fin de monde. La bosse est qu'il y a Ah, il y a le mois. Oh, Lénigo, calme, toujours. Bon, mais ma maman il faut vendre kuna. Zoka to kata sino. Ok, on s'est soulagé. Hey, bon hôtel. Oh, Yaya, faut bosser là-bas bien à Binot. Bosser programme. Hein? Oh, babana bapaya. Aya, basala bonoti. Oh, bapaya, bio bakomanda bolo ba. C'est seulement. Hey. Non. Oh. Bon, mais awa na pesa mu. Jaro. On est bien? Si, Yana. Ave. Banini. Champagne est gaïté là, mais la ramasse. Yaya. Ma Chantal, fourchette bonne, je sais, pardon. What do you think? Yes. Me, I'm eating semo, cook, and makaya. Moutia, maïna soit ma boque, pardon, papa. Maïna soit ma boque. Eh, bah, tu viens, tu vas tirer une bonne chose. La femme est en dame. Mais elle est quand je suis là. Foufou est dans cassava flower. Il y a pas de Foufou est dans son excellence. Ah, bah, pendant le pain, ouais, comment je suis appelé Langa. Oh, pour nous, là, sur ma pondura, la pondou, la ferme,
Sur mon lit, je pleure, mes couches, et plutôt ma couche est trempée, inondée de larmes. Alléluia. Mes yeux sont usés, tant j'ai des chagrins, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Badonanga, David azalaki mutu oyo azalaka na batu. David azalaki mutu oyo alingaka batu. David azalaki mutu oyo asungaka peuple na ye, asungaka libota na ye, asungaka batu na ye. Tu dis que David azalaki un roi riche. Armée na ye azalaki makasi. Azaki na bato belé, azaki pe na gouvernement na ye belé, alukelaki entourage na ye bolamu. Mais comment qui na moment moko David a se sentaki a donc a comment qui aïe na peuple wana oya sungaki. David a comment qui azaki trahi. David a koutaki na bituba, voire même moi na ye propre. Abane koluka a renversé pouvoir na ye. David a koutaki na mikarata de belé. Batu na ye ba trahisaki ba pesaki ba faux témoignage. Alors Bible dit awa, à force de gémir, je suis épuisé et durant la nuit sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin. Ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. David a commencé à un moment où on a dit que lala, azo kwa kolala te, azo raisonner, yango muto penda salinga boy, yango muto penda le bilanga boy. Donc David a zaki mutu ya chagrin. Parce que à kuta ki na makambo moko oyo akoye même pas ko imaginer. Ba na ekome na binote. Na kateta butu peza ozo olola la moyola les athées. Okomi ko raisonner nzambe nanga na sali muto nini nini yango na sali muto. Pourquoi faut balanga boye? Pourquoi faut trahir nga boye? Pourquoi faut kosala makambo ndonanga ozangi na pongi eza makambo ezangi sarabiso ba pongi. Olani pena bonde ba obile so awa à force de gémir donc ko gémir ba gémissement donc douleur témé les qui passe les qui estomac esui ozo raisonner na sali nini pourquoi likambo oyo na salité oyo na lobité pourquoi bazo ba ke na lobby oyo na salité pourquoi bazo ba ke na sali ndonanga okozanga pongi. Combien de bazanga pongi na kacha butu à force ko kanisa makambo ekomeli bango na vie. Pour la ligne na saliboy, na lukeki muto bolam, pourquoi son senga mabe, muto na cheki na musala, comment trahir nga, muto na mema ke pa bazoye na musala, akesu okos la makamu, nga na longe musala, ya tika na musala. Bandoko, mutu na mutu azana ba problème oyo, ezo tungisa vie na ye, des fois so akena mbetu, olia lala, akubi kolela, nzambe, pour la ligne saliboye, nzambe, ndonanga, boyebi ba douleur ya trahison ndenge dercha motema. Bandonanga, biso ba oyo ba trahisa biso donc ok maintenant on l'a ko on l'a mutu sambe la prière ezate o bandi kaka o yanda la basanta la baya o yanda la basa o donanga ma be kutu ya makasi soki na koti ya tank donc o tali maintenant ko ozo taper plafond ezate mobile sambe. Pourquoi les kambo e komelinga? Pourquoi mutu a lobi nga boy? Pourquoi mutu a trahi nga boy? Pourquoi mutu a sali nga boy? Pongi ezate nde David a kutana kilango. Mais elle a makambu. David a coûté dans le lobby. Misu nangezo kwa kokamate. A force ko kanisa. Pourquoi makamdo nanga? Yo si ba traisa yo. Yo si ba tonga yo. Yo si ba kosela makam. Yo so lukela mutubola mu malobi yo lukeli ma be. Oso mema pe na émission. Oso mema ta mutu na voyage à Kimio. Est-ce que eza batu o yo sela bolamu? Mais on y a présenté bon là moi pas azo présenté karama bena yo. Et c'est comme là yo. Mais bah ici sur la Bible David a kuta ki ya modèle na modèle. Ko le ka peut-être yo nanga. Mais alléluia. Pour y mané ko sanga David ba yo so awa. Je suis épuisé et durant la nuit sur mon lit je pleure. Ndo yo so lela na kacha butu, mobali a trahir yo. Tout moi si na wa trahir yo. Ponge sili. Des fois tam susu mwana oyo boti. Eza ba susu bana ba mo ba boti ba lukela ba mo mabe. Ba dolanga. Ba tabo bazali moyen ba la les até. Mutu oyo sengeli fonction, mutu oyo sengeli ba grade. Na ko mata ba grade wana kaka abalukeli yo, ba twana bazali. Ba tabo na butu ba la la te. Olobi te na façonner muto, na sala muto,
na binisi na miso batu mutonga bini na miso batu kaka yonda komi ko finga kaka yonda komi ko tonga kaka yo komi ko benga ndoki ndeko se komela yo nga mobali na nga kuta nango nga mo pe na kuta nango mais sikondo na nga yo pe oza na ba situation wana est-ce que olala ka pongi olala ka David abande kola David azakina ndonanga batu bakazake kolala pongi so oza na mbongo olala ndonanga okozo oza na mbongo oza na ba château oza na ba arme oza na ba pouvoir oza na ba elo oza na ba six oza na élévation mais makabozo leka na kata amna yo pongi ezate David azalaki roi David azalaki na bozui David azalaki na ba sécurité David azalaki na nyonso tout autour na ye mais à cause ya makabo bana ko kuta ngona vie na ye à cause ya ba trahison à cause ya ba faux témoignage ya batu mage ba mbongo na ye mage ba titre yo azalaki na kati ya Israël azalaki kolala pongi te pourquoi parce que azalaki mutu motema na ye zokaki motema na ye zokaki avani mage ki bokozi na ye alobi ngai David batu na lukeli bolamu ngai batu na salisi batu na chena ba poste batu na sungi nzambe donanga David abane kolala te ba David abongo pe bazali ngai pe na bichina kati ya David wana yo pe bichina kati ya David alelo ozana makabo yo zokuta nango pongi ezate alléluia mais siko na ina pesa o ba secret pour traverser la période wana alléluia ezali impossible pour na biso ko échapper na ba situation mususu tozokuta na vie vraiment il nous est impossible bandonanga eza ba situation akablante mususu moyen to échapper ngo ezate mutu moko te azali vacciné pona ko échapper ba douleur à mokili oyo mutu moko te azali vacciné pona ko échapper ba trahison mutu moko te azali vacciné pona ko échapper ba situation parce que toza kati ya mokili tozo ba vaccin à ba tuberculose tozo ba vaccin à covid tozo ba vaccin à malaria tozo ba vaccin à ba kituntu ya ba kamebele mais vaccin ya ko échapper na ba trahison na sa mokili oyo mutu moko na zwi yango te mutu moko te bandoko na nga za immunisé na se mokili oyo mutu moko te alobaka azwa vaccin ke non soki trahison eye ete ngai nakozwa trahison te nga bakotyona nga te nga bakofinga nga te mutu moko te azwa vaccin mpona koépargne ye na bacirconstance soki ata oza na bamaladie incurable te mais oza na baproblème oza na béchec oza na bafaillite oza na batrahison oza na bato bazotonga yo oza na bato don tokutanaka kaka na baproblème mutu na mutu aza na problème na ye oyo etungisaka molimo na ye halleluya biso nyonso toza na kati ya angoisse biso nyonso sauf personne eza bato ozotala ye boye oyebi mutu mpenza bien mais nzonga kutu alalaka pongi te yo kutu ozolala pongi pourquoi parce que aza na situation moko boye ezolekela ye mutu nyonso aza na kati ya angoisse mutu nyonso aza na kati ya baconflit mutu nyonso surtout na bafamille mutu moko akoloba te mutu moko ta koyoki notonga famille wana aloba o bango kutu bayokanaka te bango kutu baza na baproblème mais yo mpo oza na baproblème famille nyonso eza na baproblème parce que kaka baexpose baproblème na bango te eza likambo ya famille eza na famille moko te ezanga baproblème eza na famille moko te ezanga koswana eza na famille nga kutu nalobaka nanga nga na baleki nanga topotanaka topotani mpe ya yo boye nga mpe kuna leki yo boye c'est normal na bafamille conflit ezali na misala baconflit ezali bacompétition mokili kutu eza koningana na baguerre na bamaladi na soki baaccident besida bongo na famille conflit ezala te. Ce n'est pas dit que ceux qui la famille a vu son conflit, ils ont la famille a vu conflit, non. Tant surtout, oh, y a biso yo yebi que ça fait conflit, mais tant surtout, y a bino lobité, et ça ma casse pour les cas. Donc pour dire que batunyon so bazana ba problème, mutunyon so bazana angoisse, mutunyon so, hallelujah. Mais si comme biso wana nyon so tant que ça ba problème wana, comment faire pour notre traverser ma problème wana? Nde wana matin na ngana poko alelo. Dans une Romains 8. Explique les autres là, mon prépare. Dans Romains 8, verset 20. Bible si biso,
hein o ndende na oto te bino suko donc quoi déjà na tanga ki bible na tanga ki do makamususu nazo bimisa on ku sana tanga passage parce que na mela qui pesa parole car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne se fait pas produire de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Ce qui mokili, création ya Nzambe ya ngomoko, eza na ba problème, eza na ba guerre, eza na ba accident, eza na ba tornade. Alléluia. Oh Jésus. Et mokili écoutez na ba problème parce que ya ngomoko te lié écoute na ba problème. Hein? Makabuno sezo ka mokili Nzambe moko ayebi na suka nango gloire ezali na suka nango délivrance ekozala yo ben de konanga mobali de ko mwasi soko kute na ba problème ko ima te ko lela te ko bate ko Nzambe tikinga ko bate ko Nzambe yebinga te ndoko nanga na kacha ko lela na yo na ba pasi na yo yeba ke zan espérance que nyoso zo kuta nango eza pour un but paix gloire à venir, et ça la bonne moïna yo. Yo écoutez na ba trahison, yo ozokuta na mikaratano. Yeba ke Nzamba yebi yo pa kotika yo te. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Ba épreuve yo sotozo le kanango. Et c'est to yeba ke ezali peut-être pour la kokolisa kondima na biso, ezali peut-être pour Nzambe ate biso, ezali peut-être pour Nzambe akebisa biso na ba pire. Pire, pire. Donc, P-I avec chapeau, R-E. Oh, et pourquoi il faut y aller pour la biso? Alléluia. Total, il a remis 5. Dans Romains 5, verset 3, Bible lobby. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Alléluia. Bandonanga, et c'est que tant que tozo amna biso eza angoissé, tant tozo kuta na ba problème, tant tozo kuta na mikaratano, mais tozo crier pas Nzambe, to yeba ke tant tozo bonde na Nzambe, tozo tesa Nzambe ba problème na biso, tozo talisa Nzambe. Voilà, Nzambe na kati. Eza le loko moko te oyo Nzambe na biso atikala koyeba te to atikala ko prévenir biso te. Donc nyoso tozo kuta na kati moki oyo ezala déjà pe ezali pe kozala kakaka. Donc situation ezonga kaka. Soki biso tozo kuta na ba situation mususu lelo toyeba ke na tango akala na Bible eza pe na batu oyo bakutanaka na ba situation wana. Alors après biso et koza pe kaka na batu bakokuta na pe kaka na ba situation oyo tozo kuta nango. Yango toloba ke il y a rien de nouveau sur cette terre des hommes. Il n'y a rien de nouveau. Alors, ceux qui sont dans makambu, tous les baptisés dans batu, baleka na makambu. Alors, il y a une parole pour la mutu nyonso. Selon situation de ce mutu, azo le kanango. Alors, sans plus tarder, matin langa les ali, c'est créé pour la traverser ma période difficile. C'est créé pour la traverser ma temps difficile. Moment nyonso tozo le kanango batant difficile makambo ebele tozana makambo oyo Nzambe ayebisa biso kolandisa na ba situation otori kolanda nango bando nanga esenge toyebaki vi na biso bana Nzambe vi ya mutu nyonso na mokili oyo ezali esalama na makambo mutu nyonso na sia mokili oyo vi na ye
ezali secoué mutu nyonso aza na ba problème yo nanga ozala mosantu ozala païen toyeba ke vie na biso ezali esalama na ba makambo na ba vie na biso tozokuta na ba agression na ba vie na biso tozokuta na ba accident tozokuta na ba incident tozokuta na ba harcèlement tozokuta na neti basi na bomoi na biso basi eza na basi oyo bazokuta na ba fausse couche neti nga na leka na ba fausse couche ebele basi bazokuta na ba fausse couche basi bazokuta na ba avortement basi bazokuta na ba mariage moko non désiré basi bazokuta na ba déception basi bazokuta na ba problème na mabala eza na bato mosusu bazokuta mpe na ba maladie oyo eza incurable eza na bato mosusu bazokuta na ba déception bamboka mpe oyo tozovanda eza kokuta na mikakatano ebele so oke na États-Unis kuna bato bazokuta na batornade bazokutana na bamipepe na bazikuna batremblement de terre baguerre basituation moko oyo ezosala ke bato bazala déranger la vie na bango donc tozokuta na bafausse accusation badonanga oko toza mwana nzambe difike kaka koza envie kokasa te kozala na yo mwana nzambe kokasa te kozala na yo motei kokasa te kozala na yo mosali ya nzambe nde okozala kaka na vie moko ya malamu okozala kaka na vie sans combat non okonte kutu soki oza mwana nzambe soki oza na pele neti babiso oyo toza na bapele moko prophétique bandonanga yeba ke vie na yo ekozala suivi na baproblème okokuta même na bafausse accusation okokuta même na batémoignage ya mabe ndonanga la vie est faite comme ça na baproblème kokanisa te ke soki ata oza kose conduire bien bato nyonso bakomona oka koza bien non ata soki oboyi kosala mabe ata oboyi kosala mabe kokanisa te ke bato nyonso bakoyeba ke yo oza mabe te esoki oyeba ke na vie na biso ata ozosala malamu eza na bato bakoakize yo koza mama mabe oza mwasi mabe oza ndeko mabe oza patron mabe donc ata oza na yo mosantu bato bakoakize yo kaka oza mutu mabe donc vie eza bongo osala malamu te bato bakotangela yo mabe bazali okokuta mpe na bato mosusu na vie bayebi yo te me bazobeta lisolo na yo lokola bayebi yo bazoloba makambo na yo ondire bavanda na yo ondire balia na yo bato mosusu bakopesa yo batémoignage ya mabe ondire kutu okopera na bango osala bafere na bango ovanda na bango oyoki peta ndenge azobeta lisolo na yo bime mutu azobeta lisolo na nga boye tovanda te tokutana même pas mais azobeta lisolo na nga boye pwani bandonanga vie eza ndengwana ndenge okomprendre ke vie eza yango ndengwana mutu mosusu mpe osali ye bolamu olukeli ye bolamu mais ye azomema kaka mabe olie apresente na bato bolamu oyo ozosala ye ye azomema kaka mabe oyo kutu na motema na yo okanisa ata te oyo ata mokomo okoki koimagine me mpa kokoki kosala moto yango mabe mais moto yango azomema kaka mabe na nkombo na yo donc vie eza ndengwana bandeko na nga soki vie eza ndengwana esika tobake me mokili mpe eza secoué de même que ba vie na biso eza secoué et c'est que ba pe mokili le monde entier pe eza secoué tozokuta na ba maladie ba guerre ba accident ezotalisa ke vie nyonso na mokili oyo eza secoué soki mokili yango moko eza secoué pourquoi pas biso bato tozala secoué même Jésus-Christ de Nazareth kutu ye moko azalaka secoué alors soki oza secoué ndonanga komona ngo keza ndo même sikoyo nalingi natalisa bino yo oyo okutani na basecousse yo oyo okutani na baagression yo oyo okutani na badéception sikoyo comment faire mpona kotraverse basituation oyo esekue vi na yo parce que basecousse na vie tokokutanaka nango kaka badéception na vie tokokutana nango kaka batrahison na vie tokokutanaka nango kaka batraître tokozalaka na bango kaka bafaux témoin tokozalaka na bango kaka bato bamemaka makambo na bakombo na biso tokozalaka na bango kaka bato bakoselaka bato makambo tokozalaka na bango kaka bato bakomemaka makambo na yo na oyo osali na oyo osali te na bato bakotransformaka makambo tokozalaka na bango kaka mais sikoyo que faire soki okute na basituation wana comment faire pour traverser ma période bampiaka tokozalaka nango kaka bafaillite na bafaire tokozalaka nango kaka otie mbongo na mumbongo na omobo okanisaki oganye operdre ndolanga tant koza mwasi ya mumbongo tant koza muta mumbongo yeba kokutanaka pe kaka na bafaillite okutanaka pe kaka na baperte mais soki osoki okute na baperte na bafaire na yo
comment faire pour traverser période où on a ma perte? Parce que vie est bongo, la vie est faite comme ça. Hein? Vie est ça, mi bongo, n'a pas perte, n'a pas gain, n'a pas réussite, n'a pas échec. Mais ce qu'on a toujours là, bateau, on va jouer les canaux dans l'échec. Bateau va jouer les période difficile. Bateau va jouer les temps mauvais. Bateau va jouer les agression. Bateau va jouer les trahison. Basi on va les fausse couche. Basi on va jouer les avortement non ceux qui désirent. Basi on va coûter ma problème dans ma balle ba zo nyoko la bango. Ceux qui ont na kati période wana. Comment faire pour traverser période wana? Ya wande matin na biso. Alléluia. Oh nzambe na biso aza bien. Bandonanga. Si tu es honnête na biso moko. Des fois, tant makambe comme la rabiso, on a l'impression comme si nzamba tikio, comme si nzamba yebiote, comme si nzamba lingaka yote, comme si la prière au sein de la nzamba yo karate. Eh, ndolanga. Des fois, si on écoute na makambu, on a que nzamba yebiote ndolanga, na ina tesa ole loe. Nzamba yebio yo yo bele la kaye, nzamba yebio mais c'est na, nzamba zozo atana ye pour la répondre na ma situation là yo. Balami, tu as l'impression que c'est comme si, Zambé, Makambo de nous tickets comme Melanga, Zambé, de nous permettre mon toit sanga faisable, Zambé, de nous permettre mon toit le babouponanga. Mais Zamba yé pas qui, Zambé peut permettre en haut, on les canards parce que c'est un objectif. Bandonanga, tant nous autres temps la matière dans la Bible, sur place, tant on a 6 qui prière. Na bili ni banda na bandi ko inspiration mususu na bandi ko isote na bien za bapesa sur matière mususu bandonanga Bible oyo ezambe ya mi balé même temps to sambe la kanzambe bandonanga to ça attention na ba prière to ça la hein si tu biso ba to za na munoko zambe si tu biso ba oyo to bengami bandonanga ngai ya des moments où nzamba esanga mapata ko le hotel bandonanga ezana ba prière mususu tant yo to sambe lango o eza hors sujet hein na tia entre parenthèses parce que nzambe pas inspiré kinga eza matea na bobongisa bandonanga eza ba prière mususu ozo sambela ngo oyebi te lo ndenge nini nzambe ako répondre yo siko soki nzambe répondre yo kolinga te o bouleverser nzambe parce que nzambe asaka selon volonté na ye nzambe tokosala machination te pa nzambe asala kaka oyo lingi bandonanga ezali hors sujet bandonanga eza vande oyo ya thème na ngai na ozonga na thème na parce que na zonga toujours na thème bandonanga na cause inspiration on a dit eh tant de coups dans ma problème tant de coups dans ma déception yo leye pas nzambe mais za makambo nzamba salaka siko tant nzamba tant yo ke na kofunda bato pas nzambe tant yo zo eza ko kofunda mutu na justice siko ozeli nini na kofunda wana justice c'est ça la non. C'est la même chose avec Dieu. Et pas nzambe beso kofunda mutu pas nzambe ato fundi ben koni ato fundi bato ba bien identifié et pas ya nzambe na ba prière mais yeba ke ceux qui prièrent na weza juste oza na cause juste mais yeba ke nzamba ko sala mais ce que ta nzamba ko sala o ya sous ko bonda nzambe nzambe pour la dire au sali bo nzambe non ndolanga na pesa un exemple moko eza ko la bana Israël bazaki na kat Égypte Pharaon azo nyoko la bana Israël azo pesa ba musala makasi bazaki bana kata servitude bana Israël baleli nzambe nzambe o ezali point de toration na article dans lokola réflexion na ozon la matière nga bana Israël baleli pa nzambe nzambe tozana kata bo umbu Pharaon azo nyoko la biso ba egizo azo nyoko la biso nzambe sala bilisa biso na kata Égypte nzambe pa yo karata yo ke nzamba yo kakabana na ye si tout ce besoin la cause juste bana Israël baleli nzamba tinde bango Moïse boyebi ba démarche nini Moïse asaki devant Pharaon pour bana Israël ba bima siko yebi sanga bana Israël to ba bimi ba komi en face ya mer rouge batali na sima ba moni armée égyptienne ezolanda bango ezolanda ti nzamba fungoli mai bana Israël bakatisi sikoyo tango armée égyptienne elingi elanda bana ya Israël pour ba atteindre bango nzamba sali susu mai wana ekangami armée égyptienne edindi engola sanini donc tant to la panzamba kango na biso tant to la kenzamba délivrer biso na maboko batmabe tant to sena kenzamba épargner biso na batmabe tant to sena kenzamba kota nzamba salaka siko armée égyptienne ekotaki na kati ya mai badindi nzambe nde tapemetaki ke badinda yo sikoyo totia sikoyo ke armée égyptienne edindaki bakufi armée
Pharaon non Pharaon zakate armée na ye na batu na ye na ba char na bango ba dinda na kati ya mai siko na musika pona nga mususu bana Israël ba kumi kotala pona nini ba dindi nzambe o dindi si bango pona nini na parmi les égyptiens na ba dindi na zapi les égyptiens moko tozanga na ye bala moko et zapi les égyptiens moko atato badako nyoko ya biso mais divo to badako so la bien o ba disu kolela nzambe pona nini ba égyptiens ba dindi na kati ya mai oh ozo tuna susu pona nini nzambe a permettre connaissez ça ma belle nzambe na ngai connaissez ndeko lor na moni eza pa na bino ayi connaissez ça ma belle alléluia bon ça racine pour la continuer pour la moni ndeko lor a bebi na ngai connaissez ça ma belle eh Jésus siko na continuer ba ndona ka eh Yesue babi connaissez ça bien te connaissez ça bien ndeko Yaya Koki bandonanga eza parmi bana Israël oyo bakateki na de l'autre côté ya mer babandi sous ko se plaindre nzambe pona nino dindisi bango il fallait pas odindisa bango nzambe fallait kakotika bango bazonga na bango pona nino dindisi bango oh pona nini badindi hein connaissez non ah, connaissez Ali bien, merci. Pour la nuit, va dindi oh. Aujourd'hui, tout le monde pour la nuit, armée égyptienne et dindi, mais bien vous savez qu'il Nzambe a kango la bino. Bien vous savez qu'il Nzambe a délivré le maboka égyptien. Si vous pas dindi, comme vous Nzambe pourquoi pas dindi qui non Nzamba salaki, Nzamba salaki. Et ça peut être mon amour à l'élo. Ozone na Nzambe, Nzambe kango la ngai, Nzambe batu bazo nyonga ngai, Nzambe bazo loka ngai, Nzambe ezala batu bazo frene ngai, Nzambe siko Nzambe bandi ko beta batu wana, Nzambe bandi ko exposer bango kaka yo lisusu oya susu, oh Nzambe non, Nzambe asali volonté na ye. Ezala batu mususu yo oyebi ke basala kayo mabe. Ba nyonga yo ba loka yo ba bebisa makamna yo. Yo siko kendaka pa Nzambe ba prière. Après quoi apprendre que mutango kutu azwi boy kutu mutango boy azobela kutu mutango boy musale kufi kutu yusko kufi Nzambe pour aller musale